Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new, you are welcome. Bonjour and today I'll make a smoking fish, mackerel fish smoke. I'll make mackerel fish smoke. Là on ça la poisson fumé. Non, ça poisson fumé. Poisson fumé non ça là. Après on koyikola mbanga nyonso okosala ndunda ata soko koso mbisa kaka na oteta za filme ezaka pe bien osala fumbo no tia na kati ndunda okola maombe bongo na ba aubergine ya pe kitoko na poni poisson oyo mackerel fish on sala nango poisson fumé naninga makero mingi na kosala poisson fumé ezaka kitoko vraiment. Yango sikubu mona boye nazo sokola ngo na video za mulai mingi te na na sokola ngo na pungisa ngo après wana detoke na ba procédure mususu ya ko sala ngo na bongo tozonga sima ni video za munene te eza mulai te. I don't like my video long, and then I need to clean my fish, take all dirty inside out, and then clean my fish, and then I will be back later. When I'll take all fish dirt inside out, and then after I'll put clean water, and then I'll use a rough lemon. I'll use this rough lemon to my fish, and before I'll use everything. I'll show you after. So kina sokoli na poisson na longoli ba salté nyonso na kati. Après na tia na maya ya bien na fini moi demi lemon oyo demi citron na fina na sokoli na ngo bien. Après ndé na procédé na nga ya ko sala poisson fumé na nga. Not too much, just that. So now clean, on is not easy for no clean. Now clean on long on salite, on biche da raf. Et là non facile pour no clean. Et là facile pour no clean. Long on salite. Make sure clean properly. Take all dirty out. Zasi olongoli na basate nyonso wana libanda. Aponde o poisson na mai. Mbeli na ngezo longola nyonso. Ezo longola nyonso. Alors ça peut être comme ça na moko yo. Après le reste dans la vidéo de pour notre temps I'll show just one how I clean my fish, one fish, and then after the rest, and then I'll do out camera, so I don't want to video long. Comme ça dans ma foot awa so lingola ka ga na afika na ngola tabi ga fe mo ga na mbispo na mbisa za wani ba ni le kota ba se le kota ba ocha ko so ko mo mbisa ga mafuta
Nous a fini bien. On dit ça. Ah, nous dit bien penza. La carte bango examiner. Là bien. Ba oyo ya mindo yo. Kana manzaka ne longo liam. Or use knife. Longo ndeli o longo dango. Longo. Ndeli. O longo dango longo. Après ndere mo ka ko longo liam o longo. Etika le loko te quoi. Etika vraiment est l'autre côté. Nous allons là vrai clean. That's it. That's it. Ce que est ciblé, que c'est ciblé, les restes non, c'est que l'on va donner ciblé. C'est ce que l'on a. Yes, now, I finish all to clean my fish. I don't take this off, And then I need to add my lemon inside the water, the clean water. Na sisi ko longola basate ya poisson na oignon surtout. Après nazo tia citron na osko na citron na maya pour na tini sur la citron. Là, il y a citron katikati meza ya munene kwa. Rough lemon. Non, ce que l'on entend sur moi, c'est vraiment basé, et ça l'a bien. Et ça l'a bien. Sur le ligne, sur la citron, tout comme ça, on a vinaigre, sur que ça, la vinaigre. Il y a ça, les citrons. Après, voilà, dans le passage, on a maillot à citron. Après, on a autour maillot à propre ici. Une minute. Il y a 6 à et côté bien. Et le on va voilà. Ça va bien. Bueno, boca mayo yo. My water there too. Now I change the water, the clean water. Na change, na changer mai na ngasko ya propre. Ya ngo après na naba no sam sana ngo. Na clean ngo. Na citron après na chema ya propre. Après pour que na procédure. And now na cha yango yo ya poivre blanc nango, black pepper na tia yango on ya mezi yo lingo tia na tia ndam tu just tout moko na demi mezi how much you want. That's not too much. And then I need to add my salt and that time mo ben ndam ka okay ndam ka see. Na uchana win wita no sala we kangate na sala ona sala na barbecue na sala ona na fu ona sala na tono no sala na tono we kangate ce qu'on a mélangé en bout ça va bien mélanger en bout ça va moi yeke o ngoyo
yango oyo awa yango oyo sikona sana ni banana stick nangawa na kango na gumba ngo ba gumba ngo sala bien na sana mbanja kamude na na gumba ngo vana ke lukutumba ngo. I'll show just one. No, that's no more going to do better. You can possibly musus. The same. You see, the mélange. I already mixed all everything together. Just black pepper, oil, and then salt, just a little. Na sali kaka poivron noir, huile na mungo mkie. And Monica will stick the mango now cut on dambo. Need to box some. Now cut and but come in and dampo no chona mono boom bang way. I cut yango. Okay. Then boom bang one quarter. Mukila na muno koyambis. Yeah. Nakata kipa na video mkusubu mwenye na gumbi yangu. When na gumbi na change it. You know how I did that. I'll show you. I have 2 left. I'll show you how I did this. It just is easy. Yeah, I have here. I have yeah. Gumbi yangu yeah. Look. Po lexina ochina munoko o lexina poso yambisa po lexibwe o lexona munoko mususu wana ekangami easy to do it bimbi boy na nikolo mama oyo te na nikolo oso lingolo ngola ba ni matala na yo longo ngani ngolo longo na onte yango yo yami bale susu yango yawa yango yawa mi bale susu yango na gumbi Pini tetena nga gumbi tetena nga yeah na gumbi bis nga na koti kitsuka ina monoko na koti sana monoko wa après on apena sande ni na zi oyo na koti sina monoko yo anapena changuna poso ya mbiso yo ici ebimi apena koti na munoko mususu wana kwekangama pena koti na munoko mususu wana yango dan esibu yango yo esili bomondengeza esili kuna version awa yango munde ndengeza yango yo na vandi sona bongsa tono na ngai na cha moto bongo na ne banda ko tumbango yango eza is matala na olongola ngote tango ebela ke lumara na ngo olongola ngote yango to kuta sima. I'm waiting here. I need to make my fire ready and then I will start it. Awa naopesa moto. Naopesa moto. Nachukua papier na liboso après napesa moto kuma mnoko bien. Natie déjà box moko ya bakoni. Bakoni yo box moko bazo yedenga bambana. This is my fire. Make sure it's okay. Hey, kosa moto wakoni na mkambo. Yangona. I take more chasse. Like ça dosa moto wakabote more chasse pour faire bien. Chasse oya mo bi mi bale. E mo kona ndamu za kidaya kana baki oyo wakonyo. Na vi chasse mo kona ti. I use first plastic.
plastic bag for my fire, and then now I wanted my plastic bag still finish. Na nisho plastic ni small sila isa bien ce qu'on a tia blogo nanga awa o ivanja umene tumbelo etumbena oza ya kala oze tumbela kala oveza ya kala sombi ya sika na za bonso na osa blogo na ngana zui ya kala na sokoli ndio na sokoli yango hapa na zui ya sika na teli ko siko na sombi ya sika te na sani ndengeni na zui etumbena ona sala na four yango na te on déjà propre eza bientôt invité mambo bele oba cancer blo moi ndengwana that's why na zui ona sala na four na mimino ni banda na chango wana ya ona ofanta mbisi na ngandi ko na umunengezani I use my go get my fish for my my oven. I use it now here. Oh, Quick. One, the big one. Make me to clean my fish. It's a big. Where's the big one? Chuko chauffer wana na kati chauffer likolo. Essaye pour moi espèce likolo. Moi ndenge na chango. Tumbelo asi ezala moi se yango ze moi disisi moi likolo. Po be mbisa ngo pe ezikate. Ezikate. Ebela na bien. Ezikate bande bomona ezikate. Ebela. Be careful all the popili. You can bring my gloves. Just give it the one. How? Yeah. Awa to ndo kuchangwa wa. Tiens. Dans la pays moto na evana to inédit hein. On a pays moto mala monte. Ataba inédit evandi. Na supo ya na chakia nini na chakiwana. To ya moto ti awa. Petit awa. Osona bida etumbelanga oyo eza deja yindi. Go bring me oil. Oil. Please. Which one? Oil. So na bida nacha. So na bida nacha nini oyo. This looks good. Yeah. Stop. So na bida nacha. Bo mona biso le mo ebili. Bole na otumba. Stop. Et so mina kila tumba na oyo ndenge comme déjà kala eza mabe. Eza mabe. So ina soma so ina tia sika likolo esala bien. Siko na ni na sokolo na niki o na tia o ya fu na likolo. Après na onika ya fu na po ya fu na eza propre eza bien. O gâteau na mabe pour na so ba cancer mamba bon to éviter. To éviter pour ba cancer na bisi yanga ya fu na tie. Bon money moto epela. No put more, leave it. You can go your tumbling there. I put that thing, clean the tumbling first. I did. No, you know do you see the leaf there? Yeah. You can go. Yeah, make sure. Yeah. But I don't want people speaking too much here. You will be some copyright. Is all bela no malembe. But I got me oil. I tell you more ili mukie po ekanga te eh. That's why I use oil. Ekanga ni na ngo lo na pe ekanga na bila minute. Esa oil you know that brush I using for my cake. That brush. Yeah. Go You know get that oil. blue Put no red one. Oh, the red. Yeah. Red. Bring the plate with that brush. That's serious. You know that plate. You know that plate you eat Kellogg's. Bring it out with that red brush. I need to wash a little bit oil the top way kangamate. Mommy. Thank you. Good morning. A little fire big. This is so fire big. I use oil. Now check with one care. I say I will more mukie na checking mountain na sanction check more mukie sus. O ta mo balong e panda na te kwa. E dan ko na panda na te.
nazo make sure moto ezala makasi na te na panda moto ezala makasi te so moto ya makasi ozika moto ezala makasi te na make sure comme tu me les as mon musika make sure ezala makasi te bakoni mosusu na otia nsima make sure naza sike moto ezala makasi te I don't want to know much fire if not my fish be burning ezika te yango yo na ba no mo mkiawa wala ba no mo mkiawa ndisi za guawa nenda za mafuta susona za gu wini na chagi po ekanga ngate ekanga ngate munde kangi pete that's why I use oil because I don't want my skin not gone off na niye poso pesa la kwa that's why I use oil oil fongwa mi munoko ona nge fongwa mi na bonge ndenge bandi na baloli yango bandi kotela na baloli yango nde bandi kotela so la dibeka moto dimne moto kufi wana na kati na ocha moto mo mukie eza passe mais la goût na chango boy na chemo mungo mukie mwa black pepper mukie wana gupe nzata otie na fumbo otie na ndunda na yo kolia bien ata okimsupika ndeza wana ozwi yango wana osala na tomate ka fresh tomate fresh osala mwa sauce mo boy osala mwa dadi mwa tomate mwa fresh olia ki to ata bana bolia bien yango bina to dimine na moto mkiawa ebela Princess Hockey Junction, aren't you? So gite ba de ranger ngai ba na jumping points Come on, Prince. Esther yeah go jumping a little bit yeah no I don't give you the va déranger ngaba basaka na kaka. I don't have any. Yes, you do. You can do it, Priscilla. You can do it. See? Prince, come on, do a trick. What? You can do it. Be careful, Prince. Careful. See, you can do a trick. Priscilla, you can do it. You see now? I'm tired. Yeah, if you try to get out, go use your bike. So you can get off. But you can square less than salad logo now. Priscilla, are you tired? You can get out if you want. Priscilla, wait, Priscilla wants to go out now. Be careful, be careful. Bye. Bakati matiti na baba tu ya cancel. Bataleta ba yaki bakati matiti na bango. Balongo matiti na bango ndamba. Neza ki full balongo lion. Zaki bele. Balongo to biso to zakaka. To zakaka. Zao. Komone kumikotela. Kumikotela. Umunde kumikotela. Ngamona zawane kumikotela. Awa dimine moto wana. Panta moto. Dimine moto. Bana bazo idea. Edima etela. Anapena ju. Comme kumikotela boy na zipa un carton nanga. Na zipa ngo box yo. Ede. Na zipa un box. Po ede nga. Awa bomonyawa ndena mone komi na pose komi ekutela mwanda na zi box na ngai ya propre na zi on zipiango likolo na zi box na likolo na moto na dimine moto mukie po esala ngo etela bien. I use my box and I need my
fry beef, just no, just you know, no much fire, and then I use my box. Bomoni na dimne moto ngi dimne mom kinit makala kaka. It's called boy, car na tion boy ataba so ba combien de minutes no sabino na tiki yango boy, bomoni na tiki yango moto te ba kone zanda mbuzalia. Mais na tiki mo boy siko na box wana. Ebele so malembe bo meka ngona sala ona fu kitoko sala na fu to osko na sala yango na tono kitoko vraiment ochona ndunda kitona ndote mungu mukeka na povono wana kitoko vraiment. It's delicious, hein? Déjà mbisa dans ma foute ebele. Alors ma foute bene mais so l'ambiance ma foute bene si on a sala l'huile po dangwe kangama na ba nini wana te yona sala ki huile sala huile po kan panda na te quoi yona sala huile po déjà mbisi déjà dans ma foute bene yona sala huile attention na salon na fu na sala ndene na huile na tia na biloko wana na tema huile mukie na kati na nde na mélanger wana nde na mélanger kina na sebi na tia huile ba mukie après na ba etumbe na nga mbiste na chaka na lesimo huile mo mukie po edango ekanga mate po edango ekanga mate bon la tia carton bo moto ya mukie ndeza bo moto wa mukie ebela na moto mukie na tia su moto musuteka ya mukie ezambise kauka meza ya moto moko ezateke kauka kwa mbisa kwa non kauka me ya moto moko quoi ndeto lobaka mbisi ya moto moko moto moko bambote na pesi nanu awa bambote na pesi na bandeko nyonso ya bomoko boze bele bomoko pour ba soutien na bino bambote na ba gros bisous na bino bomoko nde makambo bambote na bino nyos bambote na pesi na famille na nga mobimba ba soutien na bino bambote na pesi na ya Eli Kivira ya Buba maman na Blessing ya Chantal merci pour notre soutien na yo ya Madonna France Kivila merci pour notre soutien na bino na plus bambote na nga la bandeko nyonso na ebele belle sœur chérie Nene motema Nicolas Pembele bambote na yo yamba bambote na yo c'est bandeko nyonso merci na soutien na bino. Thank you for your support everyone. Thank you for your support guys. Merci beaucoup. Kala mingi tena wala sabino final na mwe bela na tibota mukie na pesi bandeko nyonso ona tangi kombote o ba s'abonner na chaîne na sika ya Mama Lydie. Merci na bino, soyez les bienvenus na chaîne na Mama Lydie. Boko zwa biloko ya bien ozo biloko ya bien ceux qui bomoni biloko ya bio s'appelle Celio na selelo mo bomoni kitoko recette Mama Lydie sali bo kitoko boy elonga na osenga kaka onga na osenga benga la soutien na osenga bo partager elonga na osenga bo partager baninga elonga na osenga ya ngwana soutien na ya ngwana. Merci Nabino, soyez les bienvenus chez Mama Lydie. Vous avez décidé, vous avez bloqué bien, c'est bien, le monsieur qui toque Zoya. Beaucoup c'est là vraiment. Beaucoup c'est là. Nzambe ya Lola abate la bino, mabota na bino, apambo la bino. God bless you all for your supporting your family. God bless you. Thank you for your supporting me. My channel. I know when I start, and then from now, it's far, and then always you supporting me, my channel. I'm so happy for you. Thanks so much. My God bless you. Yango ba kulambe
ya easy te yango bato basala babilo na tono na kisasa ateka dendo na tono yo kama goût mais ça passe ateka babengani sauce ya tono goût bacho mo pre likolo poko tumba bilo na makala o ata bakoni oyo surtout bakoni za passe moi mi c'est teli rouge pour notre vidéo j'ai vu moi mi c'est rouge naligo cha vidéo te yanga moko mi j'ai comme de rouge likolo ya tumba biloko merci beaucoup na libino suite kala mi to mona suite busalo na ndako mama ata ozo na mbisa okako na yo te orozo kaka ngo osokolonga mutie yango eza mbisi ya moto moko oboto na mandunda na yo na mwa fumbo no bwaki yango so ni to sabina tomate osali na baki boso osali yango goût vraiment so osali ba maman Lydia ça a raison au moins bandeko mot nange da tiki mot nange kufi na tiki yango mot nange kufi nande bomoni wana sikoyo ba résultat nango yango bomoni tele bomoni tele c'est vraiment kitoko c'est vraiment kitoko normalement na sala déjà ngo na sala oyo basala na fu wana na sala ngo eza bien mena liape oyo basala na bakoni mais musa sala ngo gupenda oyo comme tant na accès OK batomso batomso ba yichango boy bano teka pe wana solo nango penza koni na yo solo nango so bima parce que na sala on na bakoni na sala na bakoni siko moto ekufi na zibona zipeki moto ekufi na moto ndenge bimi donc ka wiki bien na ngebe poso nange longwa te yana chaki huile poso pe elongwe pe te donc kitoko vraiment na mema na ndako yango siko na mema na ndako omoni mema na ndako ka wiki na kitoko epanzani te omoni ndenge beni kitoko vraiment merci beaucoup bye na fumbwa mama na ngai na atana ndo boye oselo na pondu osko za bakoni fo aboyo ka solebe o rapimbo ezobima solo mo ezobima neti ya Congo vraiment abonnez-vous bye bose oisa bino aussi kondeza boye na kochango na rochona zumoko na zuna chasse moko na chasse na mazana ngula bomira bloko na chona kata congélateur mukono ngana lamba na limisi like now I'll use my plastic bag and then I'll put that inside and then I'll keep that inside the freezer na chona kata congélateur na so ngana lamba na limisi bandeko nyonso tout ya chaîne ya Chef Lydie, abonnez-vous chez Maman Zidane. Bokozwa biloko ya bien, ba émission ya kitoko, Maman Zidane zo sala, abonnez-vous. Abonnez-vous chez Maman Zidane. Kabo beta kombo bomoni likolo wana Big Zidane Show TV, bokozwa ye, azana ba émission vraiment eza ya kitoko ebele. Ba émission kitoko Maman Zidane ngo sala ebele. Bo s'abonner. Abonnez-vous chez Maman Zidane. Merci bandeko. Soutien les makambo. Abonnez-vous.